la chaîne qui vous édifie. On est là chaque fois Nicolas Mutumoko tia les dons cachés. Ozana makabo oza kobomba. Ozana biloko nzamba pesa yo. Ozana ba qualité nzamba pesa yo. Ba qualité nzamba pesa yo monde ko memelo lipamoli. Ya monde ko memelo ngolo. On a besoin de réveiller conscience à Romo ba famille Zalia. Bien aimé dans les Seigneur, il y a des gens on nzamba zelaga yo folonga bitumba ko famille pambola. On ensemble la mutamwe zala yo. Ensemble la mutamwe zala yo. Si kanza mwana peso makasi. Si kanza mwana sala yo ngolu. On a révolté en esprit. On comprend que toi na fardeau la famille na yo. On comprend que toi na fardeau libota na yo. On comprend que ta famille dépend de toi. Et ça hiérarchie ensemble. Sauf qui Israël, David a tellement raté. Balinga batika la na boumbo wana. Goliath alinga ba ndomo de la bango. On a chacoli. Le corps nzamba zo telle mission na famille. Bitumba libota e monde la bilote. Palier ya famille e monde la bilote. Beta maboko lo ba kolo Yesu. Na yo kioto lo ba kolo Yesu. Na yo kioto lo ba kolo Yesu. Na ye ko saka. Ikola libota nanga. Na ye ko saka. Na ta motinda mina yo. Oyo bengi ngai. Na kata famille oyo. Bana bitumba. Bana bipepe. Bana bimbonge. Na lelo. Na sondima. Epakola mina yo. Ya ba elombe. Ya ba longi. Etola tangai. Etola tangai. Etola tangai. Etola tangai. Esprit à doute. Esprit à doute. Esprit à soni. Elo makasi nanga. Oh kolo Yesu. Latika manguya. Betanga makasi. Nakunda bitumba. Bena longa. Bato balonga te. Na famille nanga. Betanga te. Bato bakuya. Betanga shakana. Betanga te. Nasa vaya tero. Nasa molongi. Nasa molongi. Epakola miayo. Ya malongi. Ebandola tangai. Ebandola tangai. Abebeta baboko yokako soke kare. Que le Seigneur te donne la force. Epakola mabalongi. Etambola kati ya yo. Tamba pesa yo makasi. Tamba sala yo yo. Oh, Seigneur mokasalia. Seigneur mokasalia. Oya kabisaka batu. Oya kabisaka libota. Nalingo kiyo bando déclaré. Osa vaillant héros. Osa vaillant héros. Tu es quelqu'un que le Seigneur a choisi pour ta famille. Et non, aussi longtemps qu'on soit conscient que il y a pas que libota le motif à l'esclavage. Il y a pas que libota le motif à... Alléluia. Le Seigneur attendait à ce que Moïse a soit conscience à comprendre que Israël c'est ça dans mon umbu. Mutako bimisa bango na kati ya umbu neza ndengai. Alléluia. Nena shamba na bisha mutumoko. Oza na fardo libota na yo. Yango nzambe kwa peso makasi. Yango nzambe kwa lungisa yo. Yango nzambe kwa kangola yo. Alléluia. Yana ba délivrance monsieur ya kana famille so nzamba kangoli mutumoko. Amen. Alléluia. Yana ba délivrance monsieur ya kana kati libota. Il suffit mutumoko longa ngaka celibat. Omona mabane bandolanda na famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Israël a zalaki na kati ya domination. Et le Seigneur avait compris. Et l'autre bandait comme ça la cause de la domination Israël par Madianite. Et zalaki premièrement na talisa biso descendance à Madianite. Mais et à qui n'a effet moussou ce bandait comme ça la Israël a dominé parce qu'il y avait la présence des hôtels de Baal. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait la présence des hôtels de Baal. Le Seigneur avait compris. Abi Israël. Na longoli bango na boum. Na longoli bango na page. Mais bangumba menaka bikeko. En d'autres termes, Israël a na confiance en Zambété. C'est pour cela le Seigneur avait permis à Salomon Moukomo. Alléluia. Ba Madianites na ba Malécites ba comme dominer sur Israël. Or la présence des hôtels de Baal et coca qui copesse à jamais Israël et délivrance. Amen. Est-ce que nous tout le monde se sur la NASA? HP Media, la chaîne qui vous édifie. Mwana ngai septembre konu na yo kamba ngai kombo na yo bitumba nyonso oyo telemaki na journée lino na août ekokota septembre ekomona ngai te na kombo na ye yazoloba makambo malamu oyanda mwana ngai azosaisa maboko ozotekale makambo malamu oyanda mwana
Juge chapitre 6, le verset 26 à 29, je lis au nom de Jésus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras les seconds taureaux, tu offriras un holocauste avec les bois de l'idole que tu auras abattu. J'ai d'ailleurs pris 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père, les gens de la ville, il exécuta de nuit et non les jours. Lorsque les gens de la ville se firent lever le bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pied sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été abattu. Verset 29, il se dit l'un à l'autre, qui a fait ça? Ils se formèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Amen, amen. Amen. Nous allons continuer l'enseignement de Bichon à Pesaki Bichon Mokola lundi. Awa to approfondir muke, alléluia. Bible zoloba ezalaki na mwana mobali moko kombo ezalaki Gédéon. Na ibisaki biso bien aimé, po nzamba pambola yo akoki kolekaka na bato ebele te. Eza na bato oyo nzamba ponaka na famille pour que bamema lipamboli na kati ya libota. C'est pour cela quand nous avons prié na ibisaki biso bien aimé sambela malamu. Peut-être dépendance ya famille na yo et dépendre na yo. Peut-être les pangoli à libota na yo, il faut les kakara epai na yo. Allez-y comprendre ce que ça mout oyo, nous avons prédestiné un homme ma délivrance na kati ya famille. Aussi longtemps au banozala na ignorance. Allez-y comprendre zo tika libota na kati ya page. Alléluia. Zo tika libota na kati ya page. Bien aimé, yana ba bitumba misusu. Noko na kokangote. Mama ne ka kokate. Mais yo nzamba pesho makashi. A péché opportunité koka bitumba wana. Alléluia. Oyebi Moïse azalaki na kati ya ndako ya Pharaon. Oko remarquer selon prophétie. Le Seigneur avait donné la prophétie que bana Israël il faut pas ça la 400 ans. Alléluia. Mais au moins on va dépasser ba ça sous 400 ans. Alléluia. Pourquoi ba ça qui 400 ans? Il y avait quelqu'un que le Seigneur avait choisi qui s'appelait Moïse. Mais Moïse le corps avant d'aller dans confort. Azalaki toujours na ndaku ya Pharaon parce que Moïse akolaki lokola prince ya bande kolia na azomela kitoko. Or abosana kelo komoko le salut d'Israël il fallait le préparer à Moïse. Alléluia. Le Seigneur attendait à ce que Moïse a soit conscience à comprendre que Israël c'est ça na boumbu mutako bimisa bango na kati ya boumbu neza ndengai. Alléluia. Nena shamba na bisha mutumoko ozana fardo libota na yo. Yango nzambe kwa peso makasi. Yango nzambe kwa lungisa yo. Yango nzambe kwa kangola yo. Alléluia. Yana ba délivrance miso ya kana famille nzamba kangoli mutu moko. Amen. Alléluia. Yana ba délivrance miso ya kana kata libota. Il suffit mutu moko longa ngaka celibat. Omona mabali bandolanda na famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Israël azalaki na kati ya domination. Et le Seigneur avait compris. Et lorsque bandeko ça la cause de la domination Israël par Madianite. Ezalaki premièrement na tali sakibiso descendance à Madianite. Mais
Et à qui n'a effet moussou se bandé pour ça, Israël a dominé. Parce qu'il y avait la présence des hôtels de Baal. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait la présence des hôtels de Baal. Le Seigneur avait compris. Abi Israël. Na longoli bango na bohum. Na longoli bango na pache. Mais bangumba melaka bikeko. En d'autres termes, Israël a eu la confiance en Zambété. C'est pour cela que le Seigneur avait permis de faire ça Mukongo. Alléluia. Ba Madianites na ba Malécites ba comme dominer sur Israël. Or la présence des hôtels de Baal et coca qui copie ça jamais Israël délivrance. Est-ce que tout le monde a ce sur la Nazareth? Et coca copie sa délivrance dans kata Israël. Le Seigneur avait compris à tel le soli na kangoli Israël. Ba to ba lobani Baal bazali na kati. C'est pour cela quand Gédéon il a bâti l'hôtel. A péché à mon combo éternel et ma paix. A binza mene kimi nangai. Le Seigneur a dit Gédéon a bâti l'hôtel. Nandimi na hôtel à Gédéon. Mais il y a quelque chose encore. Il faut Gédéon face à Nîmes. À Longola. Nous avons combiné dans le même bouton. Gédéon, tu as bâti l'hôtel, j'ai accepté. Mais il y a quelque chose qui empêche ta délivrance. C'est l'hôtel de ton Père. Alléluia. Amen. Les Seigneurs ont fait ces recommandations. Pied sacré. Bon, tel osa tatana yo. Directement, tu dois comprendre que le Seigneur a amené pour ramener Gédéon dans ta famille. Est-ce que tout le monde comprend le Nazar? Et on a eu Charabi, so bien aimé dans le Seigneur, puis tout le monde casse ses avances, il botte en aïe. Bisika Toruta, un grand combat permanent. Oh, à toquer la poto. À toquer la Singapour, aussi longtemps tu auras le sang de cette famille, Bitumbelandayo. Parce que le combat n'a pas de frontières. Il y a un homme qui dit Rwanda voyager, mais Bitumbe, c'est non bien aimé. Il y a la présence des sangs. C'est pour cela que Jésus, l'homme aura pour ses ennemis les gens de sa propre famille. Jésus comprenait que la famille est liée à sang. Le bisika de son makila X est ali. Bana facilité à coopérer, à repérer, à coller ma bisiko zali. Alléluia. Nous avons besoin de sa Gédéon dans la famille. Présence, il y a l'ange de l'Éternel et qu'on signifiait l'appel. Alléluia. L'appel que le Seigneur avait fait à Gédéon. Nous avons béni à Gédéon. Nous avons poni à Gédéon. Je n'en disconviens pas. Alléluia. Mais le Seigneur avait compris. En dehors qu'on bénit à Gédéon. En dehors qu'on sala appel. En dehors qu'on coûte à Gédéon. Et ça n'a pas de Gédéon n'a pas voilà ça dit. Là l'ongolais. Alléluia. Bien aimé, mais pourquoi? Bandana yamba yesu lokola mokonzi pe mobiki si le contre bitumbe bakisama. Le contre ba problème ya. Allez-y comprendre que ça sous nanga moi satanate. Et le diable te combattra. Alléluia. Et puis le diable sait très bien. A dit que souris to tikali mouton champ facile, il sera fortement béni. Il y a mon photo bundisaye. Il y a mon photo empêché. Et le diable sait très bien bien ta mouta yamina ye. C'est pour cela que alléluia. Moi je connais un pasteur comme mannequin. Atiki mosala nzamba comme mannequin. Ba forte ya famille bitumba libota elandie. Alléluia. Bitumba elandie. Ba ko empêcher à exceller la ministère biti bazongisi na mokili. Alléluia. Nazo sambela nzamba kangula yo. Nazo sambela nzamba me ma délivrance na vie na yo. Et le Seigneur ayeba ki malamu. Abisoki Gédéon atiki bitumbelo. Mukolo ba Madianite bakoya ko bundisa Israël. Israël olonga te. Tunanga pona ni. Parce que présence ya bokel ya Baal aussi l'hôtel na kata Israël. Israël akoka ko longa te. Parce que Satan n'a pas jamais Satan n'a mindugi nae. Est-ce que nous avons compris? On dit que Madianite déjà qui va étranger. Tant que baye, soki baye ko bundisa Israël. Israël passe à la banzamba ba paya. Oh nzamba pelisa ki ba. Alléluia. N'oublions pas que le diable il est notre accusateur. Même Satan n'a funda ba côté. Ba ko ba na droit longa te parce que ça na bikeko ça na katanda kwa Gédéon. Parce que ce qu'on a lu lecture biblique malam, on peut remarquer même bon tel on est là qui a papa et Gédéon. Alléluia. Mais ça qui a papa et Gédéon. Et puis au monde malgré bon tel yango, l'ibota moi ça ira dans la pauvreté. Ndokisoba.
Alléluia. Yango mwana ndoki mususu azoloka ne famille za kuna pasi bato baluka bazwa pe basunga ye maloki ka mutu. Est-ce que moi je comprends ça? Mais aloka ne ka bato. OK, bato azoloka lelo so ba pambola ni bato ba opese ki opese onere. Bato ba sunga ye. Yango mwana ndoki mutu boko le suka lieka. Alléluia. Donc Gédéon aye nzamba yebaki malamu ke Gédéon si longtemps akokwisa bitumbelo wana te. Mukolo ba madanite ba ya bundisa bango ba oganga. Ba akize bango. Même le diable a oloba non. Bango ba na droit longa te. Yo loba mutavumba mela bikeko te. Mais tala kuna bangumba bikeko ndeni balongi biso. Alléluia. OK, nzamba zalaka sensible na maloba na ye. Directement benga bakanga nzambe na maloba. C'est ce qui se passe dans nos familles. Aujourd'hui, Gédéon, malgré bisika zali na kati ya pauvreté, malgré famille abotama zali na sorcellerie aboté là-bas la papa na ye. Et j'ose croire même Gédéon pas comme ngumba mela bikeko. Est-ce que moi je comprends les hasards? Parce que papa na ye déjà aïda na botel ya bal. Si vous yo fa na kati ya ndako papa okwa isa ordre. Mutu non se faut ngumba mela bikeko. Mais kati na Gédéon, il y avait la peine. Amen. Alléluia. On a changé na pesa mutu moko courage. Kota la libota kindoki oyo bota mité. Kota la libota ya réclamation oyo bota mité. On a katika ka libota on a sorcellerie. Eza la bisika nzamba bimisaka bato malamu. Eza la bisika nzamba bimisaka ba libérateur. Eza la bisika nzamba bimisaka bato bakangola ka famille. Parce que allez-y comprendre moi na maboto kindoki za mingi. Bitumbeza la mingi satana bangaka. Alléluia. Le diable a peur. A dit que le seul moyen à coquer ça, il faut étouffer les toiles là-bas. Il faut étouffer la grâce là-bas. On peut remarquer Gédéon avait le don de combattre. Il y a un millier baraté Gazarana d'or au Bunda. En jambé, vaillant héros, il y a un kamabi, kakamukio nazali. Kaka na famille na pauvre bazali. Parce que le Seigneur a dit comment on a présent Gédéon. Azo mon futur. On est comme le loco est pas terminé à 4 Gédéon. Mais il sait aussi que le loco sont quoi étouffé biloko en salaté. Et ça va présence hôtel yaba. Dans nos familles il y a des hôtels. On chante à la télémissa. Le diable à sa structure on n'a pas mbatté. Ayebi que le liboto de babotami. Bana basi bazana ba chance. Bana basi bazana ba grâce. Bana basi bazana ba étoile. Bana bali bazana étoile. Si qu'on peut empêcher et toi na bango salaté, il faut na tia hôtel ya réclamation. Amen. Alléluia. Il faut na ça la structure na ta ba forteresse. Na ta ba force à inceste. Na ta ba force maléfique. Et ça la fondement ya famille pas mon koloba linga ba pambolama. Fondement pour tel wa de gang. Na yiba bango li pamboli. Alléluia. Nani mokonji. Yes. Nani mobiki. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça le plan de l'ennemi. Parce que le Seigneur ne pouvait pas tolérer Israël va comme on a des hôtels. Gédéon a bâti l'hôtel. Le Seigneur a dit non, Gédéon a bâti l'hôtel. Intention na yeza malam. Mais fondement. Et sa famille na ye. Et sa papa na ye. Biloko a telemisa. Mga inzam. Na loba yango na Deutéronome boko ngumba belaka nzambe mosusu te mais Gédéon ça n'appelle mais papa nazo ngumba mela pona longisa Gédéon malamu il faut natinde la destruction abuka no bitumbelo wana ona sambeli kola mutu moko oza mutu nzamba zo tindo lelo na famille na oza mutu nzamba zo tindo lelo na libota la ona ebi eza na batu moko ba changer ka ba donner à famille na batu moko ba changer ka ba direction à famille libote ba ndeko tambola nyoka nzamba bengi yo memi droitier na kata libota nzamba bengi yo memi délivrance na kata famille ona ne bisa mutu moko za kati no wana makila ba hero oza makila ba tu ba longa oza na makila bato bazwaka oza na makila bato bapambolamaka ata bitumba ya famille ata botel ya famille ezoluka etufe yo eloko eza kati na yo ya makasi koleka botel ya famille eza makasi koleka sorcellerie ya makasi koleka mfutema ona sambeli Gédéon moko azalia nalobi vaya héros moko azalia vaya héroïne moko azalia moto ya bundaka pa longaka moto nzamba pesaka ba révélation moto nzamba pesaka bemoniseli parce que tout Israël il était distrait babane ko se contenter na o bala bande ko pesa bango mais Dieu avait choisi quelqu'un pour atteindre non et on a bakati na biso il y a la famille côté abotata nzamba zongisi na libota pour kabunda bitum pour kalonga malam vous allez remarquer même na ba verset kiti
Quand Gédéon a bâti les autels, la Bible me dit ceci, l'Esprit de l'Éternel descendant sur Gédéon. Alléluia. Babi molimo na nzambe ekiti likola Gédéon. Or l'Esprit de l'Éternel représentait la bénédiction que le Seigneur avait ouvert pour Gédéon. Or que Gédéon déjà à lui-même, parce que nzambe apesa mutu lipamboli te, mutu abotamaka déjà na lipamboli, mutu abotamaka déjà na ngolu. Le diable fera en sorte que aveugle yo, on comprend que te loko nini ezalaka kati na yo. Ntango Gédéon a vu réussite, a éliminé tel moko, atiki kaka hotel ya nzambe ya Israël. Et tel nzamba solo, le là le Seigneur a dit maintenant, n'avez coupé sa Gédéon Mouya, il n'y aura rien qui peuvent l'empêcher, il n'y aura rien qui peuvent l'étouffer. Au bien aimé dans le Seigneur, nzamba zobate, ayebi fois pas molayo, mais ayebi ba réalité ça rappelle dans sa famille là yo. Ayebi biloko esala batata mutapangwami mulipa mola lekima. Ayebi biloko esala mutata keliboso poisson ngashima. Le Seigneur, ce qu'il fera, aolugana no longa bitumba wana. Oh, est-ce que nous devons comprendre nata? Akolugana no longa bitumba wana. Akolugana no survivre, akolugana surmonter. Tant qu'on surmonter, il sait maintenant, quand je vais lui donner la bénédiction, il n'y aura rien qui va l'étouffer. Oh, on a chambeli. Et loko ekangara lipamboli la yo. On a chambeli et le quoi empêche chaque gloire na yo. On est là chaque fois likola mutu moko tia les dons cachés. Ozala makabo oza ko bomba. Ozala biloko nzamba pesa yo. Ozala ba qualité nzamba pesa yo. Ba qualité nzamba pesa yo monde ko memelo lipamoli. Ya monde ko memelo ngolo. On a dû réveiller conscience à Romo ba famille Zalia. Bien aimé dans les Seigneur, il y a des gens on nzamba zelaka yo folonga bitumba ko famille pambolama on ensemble mutamwe zala yo abi ensemble mutamwe zala yo sikanza mwana peso makasi sikanza mwana sala yo ngolu ozala révolté en esprit on comprend que toi na fardeau famille na yo on comprend que toi na fardeau libota na yo on comprend que ta famille dépend de toi et ça hiérarchie en nzamba soki Israël David a tellement raté balinga batika na boumbu wana Goliath alinga bandoko modela bango on a chakoli lokola nzamba zotel mission na famille bitumba libota emone la bilote balie ya famille emone la bilote beta maboko lo bakolo Yesu na yoki oto lo bakolo Yesu na yoki oto lo bakolo Yesu na yeko saka ikola libota nanga na yeko saka na sa motinda mina yo oyo bengi ngai na kata famille oyo banya bitumba banya bipepe banya bimbonge na lelo na sondima epakolami na yo ya baelombe ya balongi ezolata ngai ezolata ngai ezolata ngai ezolata ngai esprit ya doute esprit ya doute esprit ya soni elongwa kati na ngai o kolo Yesu latisanga nguya betanga makasi nakunda bitumba mpe nalonga bato balonga te na fami na nga ezanga te bato bakwea ezangwa satana ezanga te naza vayante o naza molongi epakolami ya yo ya malongi ebandolata ngai ebandolata ngai apebeta maboko zodeklare que le Seigneur te donne la force epakolama balongi etambola kati na yo nzamba pesa yo makasi nzamba sala yo elobielele o Seigneur mokasalia Seigneur mokasalia oyo akabisaka bato oyo akabisaka libota nalingi okrio bandodeklare oza vaillant héros oza vaillant héros tu es quelqu'un que le Seigneur a choisi pour ta famille et aussi longtemps qu'on soit conscient que yebaka libota le kotikala na esclavage yebaka libota le kotikala na domination nalingi mutu moko aka revolte lelo akofondela libota na ngai ekoki kotikala na esclavagisme te ekoki kotikala na bowumbu te ekoki kotikala na sukope te ngai nde mutu nzambe atelemisi ngai nde mutu nzambe apesinganga komasasie zambalola zamba bikamu naye kosambela epai na yo m'a choisi Seigneur yo ndoponi ngai yo ndosalilanga ngolu zambalola opesinga conscience na comprendre eloko eza kati na nga eza puissant na comprendre j'ai une mission au sein de ma famille j'ai une mission au sein de ma maison zambalola na olonga mission ndenge nini soki tout eza kati na nga soki pere eza kati
kati na nga. Na je veux que Jésus, que tu me donnes la force. Samba lola, na kote, samba mikam, komitanga, epakolami, onction ba héros, et accompagnera, onction ba héros, et accompagnera. Les frères bien-aimés, complète cela, que l'onction des héros t'accompagne. Oza mutonza maponi bona libota la yo, oza mutonza maponi bona bandeko la yo. Bien-aimé, yo no olongi kandako la yo. Yo neza mapesi conscience, yo neza mapesi esprit, que tu te révoltes maintenant, que tu te révoltes maintenant. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Seigneur, j'ai besoin de toi. Sabe na la posa la yo. Na yebi bitumbo eza makasi. Na soki na seke yo. Na bitumbo eza na famille na nga. Ngande la kolon. Ngande la kolon. Samba lola. Oh yebi ka nzambe. Asoke nzambe na bitumba na yo. Asoke nzambe na bapression. Asoke nzambe na bakomba. Oyo etelemi na kati ya famille. Oyo etelemi na kati ya libota. Que Dieu te donne la force. Par la rage de vaincre. Bien-aimé, oza muto ya longaka. Banda qu'on déclarait, parce que sur la croix, il y a quelqu'un qui a vaincu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le corps a yétron libéré. Le corps a refondu mon biki kalonga. Il avait déclaré Yokosa Bolongi. Yokosa Bolongi. On fait bilobela tayo. On fait bilobela tayo. On fait bilobela tanga. Seigneur, remplis-moi Jésus. Encore un héros. Je sais, Seigneur, tu m'as confié une mission. Mission est dans la bitumba. Mission est dans la bipepe. Mission est dans la bambonge. Naza na posa makati na yo. Naza na posa makati na yo. Naza na posa makati na yo. Ngai moko na kokota te. Bitumbo elekeli na mutu. Bitumbo eumeli. Bitumbo eumeli. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à déclarer que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force. Réclamez la puissance du Saint-Esprit. Réclamez la puissance du Saint-Esprit. Olimo mosango ya kati na yo. Aton biso na nguya. Aton biso na makasi. Aton biso na bibundela molimo. Olonga bituba oyo. 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 Les cieux ne sont rien démontrés. Oh, les cieux ne sont rien d'expliquer. J'ai besoin de toi, Seigneur. Donne-moi la force de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi la force. Et pas pour la minayo. Et la tanjoso. Et pas pour la minayo. Et Tony Tanakati Nana. Et pas pour la minayo. Et la Tama et Jambe. Tama Mouya. Tama Bidebo. Tama Puissance. Tama Faveur. La force à yo. La Titama Kolo. 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 La Titama Muyanayo. 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 Sans toi je ne peux rien Jésus. Je veux de ta puissance. La mission que tu m'as donnée pour gagner l'état. La mission que tu m'as confiée pour libérer ton peuple. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta grâce Seigneur. Sans toi je ne peux rien. Éternel remplis-moi. Tu as dit vous recevez une puissance. Et le Saint-Esprit sera pour vous Seigneur. La mission que tu m'as confiée, d'aller partout le monde et conquérir. C'est dans la mission que tu m'as confiée, d'aller partout le monde et prêcher l'évangile. Et prêcher l'évangile à ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien. Ozanga makasi na yo. Samba lola. Na kolonga ndenge nini. Samba lola. Soki nazali makasi. Bien-aimé sambela. Yebisa nzamba longola esprit de peur. Yebisa nzamba longola molimo ya bolembu. Le diable connaît tes faiblesses. Ayebi obandaka notelemaka malamu. Suka kosede. Yango ozala na makasi ya kodemele na kati ya famille na yo. Elakisa mutu moko ozala résistant. Zala résistant. Oya kosopose. Jusqu'à ce que makambo mabe kolongola kati ya libota na yo. Yebisa nzamba peso makasi. Alongola bolembu. Alongola bolembu. Alongola bolembu. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force. HP Media, la chaîne qui vous édifie.